On s'en fout d'héritage, Yango. Héritage, n'a talabana. Bayena poté belé. Regarde tous ces gens à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Regarde, nous, on est. Et à l'époque, moi j'avais 17 ans, il n'y avait personne, j'ai 43 ans. Bolongo, la combo héros national, Waneza Penato Kitisi Congo. Papa m'a jamais comparé na Lumumba. Donc, si on comparer Papa m'a na Lumumba, cela veut dire grand Nico, Luambo, grand Calais. Donc, bango ba leki Lumumba. Bon, je me présente, c'est Samir de la Plaine. Là, pour aller le blaver beaucoup, quoi. Pour Bazo Sané Baïma pour la médaille d'honneur, PCV, même pour Nangabanakin, pour tout le monde, je trouve que le vieux il mérite. Parce que Papa Umba il a trop fait. S'il n'y aurait pas eu Papa Umba, on n'aurait pas connu les Kofi, tout ça là. À part ça, il était le vieux de tout le monde, il était bien gentil avec toutes les jeunes de Paris. Il nous a tous encouragés à aller se démerder. Net Biso Bassamir Lelo, Tobiko Lukala, et à l'Okopo dans mon local. Adi le loa biente. Avec ce niveau de jeunesse, Adi le loa biente. Adi le vrai loa bien. Voilà que la blague à part. Hein? Héros national pour le Molango. Parce que héros national, ils ont pour abonner à Mboga. Mbote na bande konyoso oyo ba ko disposer temps na bango ya kolanda émission na bino Tolobe la vie na site na bino www.cleboa.com. Boyebi ke biso tango tozoyaka vraiment ko betable masolo oyo bo sepelaka na ba palais sujet na biso lelo tozobe yango no comment bokolanda ngo bino là. Je dis un grand merci na de la nation l'homme invisible, Tonton Banda. Pourquoi pas à toi aussi, te dis moi à quoi ça sert? À quoi ça sert? Nayo lisusu ki semboma mingi benjen tumbu. Balobi eloko oyo to sali yango juste pour to sepelisa papi les cartes illimitées formule suka hein to tangata boye mingi encore Gladys Ndoka, la grande dame. Gladys Ndoka, la grande dame solution. Mingi encore Like Makanakipo nga nazalaka mwana ngaba. Nga na mwana ngaba. Ton na ba réaction batou parce que batou vraiment ba réagir na no comment. Hein, Maître Jacques Mvoila, les gentils maltais. Oh ya Douve Moweni, nouvelle collection. Gisèle Soki Kanokaka. Yeba benga kaye Mobutu Guillaume Kimfwema Mobutu Tolanda après tozonga na sima tosisa masolo. Merci. Pour divina nga pona makambo wana vraiment ezaki ya sali mingi pona mboka na biso quoi. Nga na moni na niveau wana kaka. Na niveau tekeo soki ezala polémique mais na niveau que pour contribuer mingi pour la musique na biso bon na moni que akuipe ko mériter na ngwa akuipe ko mériter na yango na po wana vraiment na nga d'accord. Merci. Bateau bazolo baki atiki rien donc bango vie privée na etali bateau te soka bango bale ina epsa mon biloko baki na onyos oya zaki na onyos mais non on les a vie na pas contrôler vie na été femme na yebi biloko ni tibina tiki c'est tout hein biso bato mokili to contrôler te. C'est ça le problème. Pourquoi nous la doit vie privée bateau ba mutana ina biloko boni botana makamu na bino mo ka botala o muninga botala bino mo ngona tout d'abord. Robot lobla ya mutu mo we sa kufi pour mo landele so atigirien bon bino botik bozana nini donc pour na problème héros national zappé moi parce que héros so tali bato ba colonie ba yaka liboso ba kende ba bazwa nini on a titre on a héros national bon yeah ça dit trop pour la musique congolaise de toute façon mais côté héros national faut également faut que bataille la ba mikolo ba liboso kuna basangana ba yoko na batala so ba kui ko chena na catégorie ni na héros national ngo muto abundela mboka ye boya sa musique congolaise mais ça n'a rien à voir na héros national hein moni point de vue nga yango na likamna ngolo ba na suki wana On héros national wana bena vie beaucoup ba kosi
kosala neti balobi vie beaucoup atikeli eloko te frère atikeli eloko te atikeli eloko te donc la preuve ke mokolo basalaki interview ye na petit oyo nani journaliste oyo nani journaliste oyo nde mosusu wana marus afinga marus mosusu oyo kuna wana oyo yakauka wana azalaki mpoli wana oyo nini Paulin abane vie beaucoup nzo ngolo tomoni keto ngolo tomoni mais vie bilo mususu peut-être tomoni te abana petit bini donc quand ngala libanda na libanda te donc vie beaucoup aki vie moko fallait ayeba ki valeur na été ye moko déjà il va valeur na été déjà ti na ba dernier minute vie na nzo coopérer na ba petit nazo coopérer que vie na zaki star vie na yaki star danger mais azo ebate ozo eba atikala ko yeba ata na place moko te ye moko comprendre mais adaye c'est normal atutu ba odaye comprendre mais vieux wana soki atikaki loko à part musique atiki ne loko bien te atiki ne loko bien te avec ce de jeunesse atiki ne loko bien te atiki ne vrai loko te wana ko la blague à part hein héros national pour longo lango parce que ba héros national za pona bonheur mboka yena bona mboka héros national kamni on est malonga oyo otelemi babenge héros national na ndenga vie beaucoup ata na ndule vie beaucoup la tiki lokote atiki lokote ozokoban vie beaucoup la tiki lokote et na tina tena ni merci Cléboa ya Papi Gen donc merci à Tonengo pesi biso micro mais pour na papa Wemba en tout cas biso ba congolais et un esprit à bien tous les congolais ont l'émission oyo bolongo la combo héros national wana ils appellent to kitisi Congo papa Wemba jamais bakoki ko comparer na Lumumba donc so ba comparer papa Wemba na Lumumba cela veut dire ba grand Nico ba Luambo ba grand Calais donc bango ba leki Lumumba donc wana kutu masolo alibanda papa Wemba za na musicien simple musicien congolais o sepeli si monde c'est bien ton dimi musala na ye mais aza héroté donc tobo saneloko wana te donc rien à dire. Bonjour d'abord na mutunyo sto akoyoka émission yo. Pona nga papa Wemba c'est un artiste. Hein, nga naza fan na ye, c'est un artiste, c'est un grand frère à Ebaginga. Moi je m'appelle Esperito. Donc que âme na za lampé côté aké asali musala na ya artiste et l'équipe bien. Point. D'abord merci nengo pesinga parole pour la situation à papa Wemba. Papa Wemba uti kokufa il y a pas longtemps. Lelo oyoyo tozali batu ote tokolo bela pourquoi ba PC mérite ou bien pourquoi ba PC bi taboulé été. Non. Na moment oyoyo bisote batu ali mieux placé. Il y a pesa et il y a no pourquoi ba PC. Puisque les autorités sont mieux placées pour ba ngomoko ba yebi ba condition nini ba PC laga ba mérite wana. C'est pas nous de répondre à cette place. Donc mutako ko pesa biso ya no wana yali autorité. Ce qui a mérité yango, a mérité yango. Sinon, ceux qui ont mérité yango, ba opesa ka. Donc l'autorité doit mieux placer, c'est pas nous. Pour un problème il y a rien à vie, ezali problème ya privé. En tout cas, toko ko kota na profondeur ya mutute. On ne sait jamais, mutaye ba la vérité mutu senzambe. Ou bien ba oyo bazaka kati na ye. Biso bato libanda c'est vraiment superficiel. Toko ko pesa ya no pona ngote. Bonjour, c'est moi, la Médor Tchaï Tamboué. Vraiment, ils ont ça, ils sont pas si, ils ont choqué. C'est moi, papa Wemba. Pour moi, étant que Congolais, papa Wemba est un héros. A mérité ma médaille nyonso. Ndenge vraiment tozangi mutu wana to éviter ceux qui to ko zwa. Kon ya marque wana la musique na biso vraiment ici mais nous souhaiter na oyo bazoya à travers le roi Vioana. Espoir est à travers le roi Vioana et ça la plaisir à trop. Ça la musique nezo beta. On a salon là, salon de coiffure la Médor. Donc plaisir à trop quoi. Boyebi pété. C'est Jimmy Mbonda et Kulutana. Autrement dit, quand Souena Gossa on a tumba, on a combo à un grand prêtre. Venant à Kinkesera Tigela Ngai. De Loba sala rien. Toujours le Belaraka.
na makambo etoleka na Congo pe mokili mobimba pona liwa avie na biso Papa Wemba levé musée Fula Ngenge. Donc o bozomona pe liboso na bino na matalatala na bino donc ngai Jimmy o abetaki dernier disque Papa Wemba rumba na rumba banzimo boyoka bien maboko na ngai kotaki donc blague tse. Donc mingi rolobaraka ndenge toyoki yoki ndenge tomoni ve na biso ba honoré pena na ndenge longo bani ben pour na ngai vraiment donc les gens normal via sali misala azo mérité ngo vraiment parce que asali musala ou monani na Congo mutako ignorango azate aza formateur des idoles et puis yé moko na ba kombo bino boyebi ba 100% star to moni yango bakala dia kuba to moni yango donc rien à dire quoi. Rien to kotika suki nini bien matériel na mokile atika ngota akenango te. Donc yo ebani ya famille mutayebi mingi biso yo ba musicien ba fanatique donc voilà quoi. Toyebelo te quoi. Vérité mambutu o ebiloka mo ito nini ba famille mutayeba tu mutali bando yoga pen mais timba faut yebelande. Bon, à suivre. Bon, bonjour, je me présente comme on Junior Makoma. Donc, il s'agit que tu se retrouvé à un salon chez Godet Kimani, le meilleur de Paris. Sujet, il s'agit que pour Makambouya, il y a beaucoup de gens qui pourquoi héros national. Par contre, il va il va te belé bakoufa, batikala jamais ko décorer bango héros national. Na point de vue nanga pour ezali que ngana mon qui a mérité parce que culture na biso a memi yango partout na ba coin nyonso ya monde. Et ça dit que akei ko kufa en plein exercice à musala nae. Donc ils ont raté que pour nous la héros national, il faut la politique. Donc ils ont la culture donc aux autant mbusa makambula donc amimi culture na biso a kufi vraiment na musala na donc pour ngai donc en tout cas na encourageant et puis ça va tout mususu vraiment courage na ba domaine na ba onyo so bazali ata le coach ndinga zabwe azako exercer musala na so azui accident na kacha musala na ye donc en tout cas a kufi vraiment en plein exercice à musala na donc wana pour ngai en tout cas na encourager ngo bato batika oloba n'importe quoi pour na vie donc atika eloko te wana za makambo etali famille na ye donc etali famille na ye pour na biso o atikeli biso eza musala na ye ande ko sala donc wana etali makambo famille bana na ye famille na ye biologique nimba oyeba biloko ya tiki donc ça sert à rien moyeba que muto ana tika nini to atika nini total musala o asali à rendre na l'état et puis na mboka na biso donc pour nga en tout cas qui epé manakinya asali musala o nzamba pesa ki eti na suka donc to tikali na ba souvenir na makambo na nyonso ya makasi donc en tout cas merci beaucoup l'artiste pour la parole au fait point de vue nanga et ça que artiste o ayebana et ça la carne la polémique autour ya liwa na soki akufi titre on ya héros national nga na ebi vraiment te soki azu yango na cadre nini peut-être pas kufi na mboka mupaya en tant qu'artiste musicien ndé peut-être babengi yango héros national mais peut-être à la longue ba expliquer biso ben vrai sens nango ya titre on ba pesier parce que quand même j'ai beaucoup la zaki moto yo ata ba congolais bandima qui étaient des sons vivants mais lelo bato ba comprendre les grandeurs nae yango chaque fois nazolo ba soki fait beaucoup la zaki vivant et que le gars ata lande ba olela e anga piquer crise mais à joie anga comprendre qui il était des bato musuku tu ba on l'accès musapi ne ba l'accès que même pas musapi mais hélas lelo azate a tikibiso bon titre on a héros national je pense que bah vous expliquer biso vraiment pourquoi va passer titre wana ya héros national ce qui est ça parce que Koufi Libanda ya mboka na kimiziki bon to yebande nini to classer ngo quoi mais bango moko ba pesi je crois que bah ebi pourquoi va passer titre wana voilà quoi deuxième question za kinini exemple ka moko ce qui est zala ki am susu
Carlin par exemple nda kufaki bato banga bakipe na bango teke atiki nini o toto tianzeza kufaki to Gode Kimanya kufi baolinga bango bayeba teke atiki nini. Vous comprenez? Mais lelo Jimmy Mbonda soka kufi baolinga bayeba atiki nini parce que Jimmy Mbonda beta ba Bercy asama omie na mboko. C'est normal papa Wemba ba jige ndenge ba jige. Moi je pense que artiste atiki déjà héritage à danger dans monde ndoule o lelo baso reconnaître dans le monde entier. Baso reconnaître d'abord par sa voix en tant qu'artiste musicien. Je vois mal lelo bako maroluka ba atiki nini héritage atiki libiso déjà la musique atiki banana ye est-ce que le logo ça coûte important il faut ba noter la bofie beaucoup ninga dae to moni ba leli et tout mais ce après liwana et ça quand ndeti to mona ki ba fina biso ba madilu badaya ba King Kester badaya ba Grand Calais badaya ba Pepe Calais badaya ba Marie Misamu badaya ti le loba ki pa ba famille na bango te. Ce qu'il faut plus importance à ma kasi pour na liwa et surtout ça qui médiatisé parce que monde entier bazala qui focalisé dans matanga wana peut-être va soigner ba parents ba sala ke les kana ba condition moko bien mais budget wana na so 450 000 balles obi que fait beaucoup la tiki bane belé atiki vraiment bane belé. Je pense que gouvernement oui pourquoi des fois les lots ceux qui artistes à Koufi il faut gouvernement à intervenir. D'abord, c'est parce que l'artiste n'a pas de temps à l'autre. Moi, je suis l'autre. C'est-à-dire que tu as déjà, tu as droit à bisoter, tu touches à bambon à malonga te, où ils permettent à l'artiste à évoluer. Déjà, ils sont là en angote. Nalanda qui vient dans le canto, Redia Sabagelo Mobo, Abike, non, vieux beaucoup à Yembela Mukonzi Mboka. Bapeki sabiso ko beta na bapoto ba mbui lelo fait beaucoup la kufi il faut ba pese ba valeur oiseau mérité peut-être pas yembele pe mukonza mboka yango msusu ele kinenge le kiwana vie beaucoup de sons vivants asenga ka ba pesa e poste ya ministère ya culture si je me trompe pas parce que là au pesa yango te oh asenga kango parce que yeba ki que na ba contact ko ya zana ngo libanda ninga bima akoki ko réorganiser. Quand on parle de notre culture, tout le bagage musique, culture il y a beaucoup de choses où il y a beaucoup à coca qui concerne quelque chose mais baboya qui copie ça y poste wana ya culture. C'est quoi Koufi bo honorer héros national. C'est quoi na habité Lumumba zaki héros national. Toyebi azaki héros national par rapport à nini Kabila le père baloba héros national. Toyebi pona nini maintenant vieux beaucoup héros national. C'est bien, mais il fallait qu'il va passer titre au Erazaki vivant. Yangomoni pour ces Congolais, autorité na biso. Des fois, il faut que ça la makambo ya bien un batubana au vivant. Un mutuasana nous bien bossa la makambo c'est important pour honorer parce que toyebi ba mise tout au bakufa na mboka na biso. Après 40e jour na ewana histoire pesili na suivi ezala raté lelo bato bazolinga ba fait beaucoup la tiki nini pobo ça na oni pobo ke nango wapi Michael Jackson ava kufa baki asili kuta sur la larté mais après liwana e ka balandeli ba droit na yi kaka ils ont ce qui est na top l'inconda danger il fait beaucoup nenga kufi boy surtout tout à la logique na compte na privé oyo en tant qu'artiste et musicien il y a pas droit ka au niveau Congo nous avons zéro. Il est donc, tout l'ingana, tout ça vraiment dans le moko. Nous avons combattu balancer appel moko na Facebook, balobi pour n'en beaucoup la koufi boye. Baso préféré balongola embargo na bango bachaki ya musique ezonga na ngondenge bango kamba omona. Koto na biso nango sous besoin ti. Et tout ça nango besoin ezaki leloté. Fait beaucoup le loi daye. Parce qu'à Québec, il y a un mopaya pour moi qui cherche. Or que ceux qui me souviennent beaucoup, à ça qui n'est qu'un ami qui est là, biso ba Zénith, na biso ba Olympia, ce qu'a coué là, biso na podium, il y a ba Olympia, to Bercy. Solution il n'y a qu'il y a le plus tôt possible quoi. Il n'y a pas réanimé vieux beaucoup le rapide, il y a tout ça dans les lots. Mais t'as là que Koufa Namboka mopaya, il collabore combattant quelque part entre guillemets. Ça n'engage que moi. Si on a le problème, vous va commander ba combattant ba ka batune tingati.
Non, kobanga noté. Ba batunde tinga na zoloba parce que za makambo zo sala bien te. Moni fait beaucoup le la koufi, na podium ya ba paya. Assistance à bien ça la quitté mais soka akoya ki awa na ba poto. Assistance linga ke zala. Donc yango na ngana lobaka que tous ensemble dans la famille naé. Tous à la bien la famille naé. Tu dis que ba occuper la bango le soute. Mais au moins na sa vocal mo ya musicien naé. Ayembaka Apocalypse. Yeah, Bana Masina. To sengi na Nzambe, halimbisa bango, na mabeba sala, banyora vie museo, ekomama na Biblia ke na tango ya suka, botosi ekozanga banepa ya bakulutu, boka mwani te totanga, de Timothée chapitre 3, mamounouye, yeimbwa la veo, hey. Voilà quoi, merci. Et bonjour à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Godé Kimani, le coach. Bon, tout ça sera l'isolo pour na vient à Bisso Autotika Bisso. Papa Wemba, donc paix à son âme. Donc pour na titre Oyo Batouamo Boudé, tout ça. Mais ngai par contre, comme le Kolo Baraka, et là il y a Azar na mukiliza la raté. Là Azar na mukiliza la raté parce que ce que Salami Bongo donc ce qui nous a dit que ça m'a mukoloane ça m'a bongo pour na Papa Wemba. Donc conseil qu'on a repéré ça bateau do bâti à Boudé, ils allaient nous amener mutangier za bongo. Bon concernant makambo ya sokatiki et le côté omoni mokili ya bizarre batu mingi ba muso ba appel na ba larme mais ba délire na bango muso akoza na azab milliardaire mais délire ne kaka alors nika na bato moko boye asoma ni lo muso te donc mutu nyosa na délire na na vie donc on appelle ba coluche awa akufa ba tana compte 200 francs français mais atika ba association ba restaurant ba comme belé restaurant qui ba benga donc omoni que lelo o komone lo ba tout le temps. Donc mon nom na ndenge nzamba tinde na mukili donc biloko na photo linga to sauter ba betape wana ça c'est betape mukili te mukili comme na vitesse mususu ba otala maka mususu ba otala lobby ko pour rapporter ni na loko zotika to na makanisi na yo to na idéologie na yo donc c'est ça donc to linga to sauter moi betape wana ça c'est betape communauté un peu primaire comme makabakala. Donc mon nom na délire na mukili donc il faut respecter ni faut respecter façon na moko na manière na na vivre na mukili donc comme quand on va ngona pona peuple zayo avec peuple congolais kongai mo pe nazali na kati donc conseil quand on a repesa na le barou de tout je me suis permis na le bapo na faire un peu ko lucidité un peu les cambon ko éclaircir bon Godé Kimani le coach. Mais na comprendre te yo so angaka la volée mais na komo senga plateau pour expliquer peuple bien. Première question na yo héros national y a occupation peut-être hein, bon bisto éviter héros national par rapport à quoi parce qu'il y en a qui ont fait beaucoup aussi local à Taboulé local à Wendo Colosso, père de la musique congolaise, mais il doit être aussi héros national. Bon, moi, je ne sais pas, comme il a bien collaboré avec Hippolyte Kanambe, Baïbi Marambasalaki, décoré, bon, Italingaïté. Mais deuxième question, Nayo, si je comprends bien, ce qui Papa Wemba a Tiginini, bon, Papa Wemba fait beaucoup la Tiginae musique, a sali album Ebele, et ça déjà. Eloko moko munene ba famille na ye ba bénéficier nango SACEM na France ba bana futa famille na ye atiki bilamba na ye abana kolata eza nango magasin te mais bilamba na ye ba koko na ye ba omona ba kotiango ata na musée eza eloko moko pe atiki biloko quand même azaki na ndako na ye abana ola libanda te atiki bana na ye akufi pauvreté parce que héritage ya biso bato mokili ezaka bana atiki bana na ye ba trentaine de bana mais je suis déçu comportement ya mère Amazon apimeli bana musuba mone bembe apere na bango mais c'est triste pour na mwasi wana ser na lingaka mingi bo ezaka mwa pasi mais via tiki biloko ebele na tangeli bino atiki pale na ye atiki bana na ye atiki bilamba na ye bako tiango na musée batu oyo ya monde entier bayebaki beaucoup te bako bana komona bilamba na ye tout ça c'est la richesse vous voulez que atika ba million na Congo millionnaire à la raté
Non. Et là, vous comprenez, il faut qu'il y ait un changement dans la communauté congolaise. Le changement, c'est quoi? Mais le peuple, il ne peut pas être toujours dans le loisir. Biso ça là qui po bana oyo bazokola awa batanga ba classe parce que lobby éducation nationale et kufa na Kinshasa. Vome bana oyo ya biso babota bien batanga po bango ba remplacer parce que les loba occupant de bazotanga bana na bango. Ya biso bazotika la sima. Alors to mona ata to ça le changement. Omona kaka bana kaka na bango ne ba ozonga. Bomona na époque ya Mobutu ba masana ngai belé ba bana ba ministre bana ba diplôme belé. Bon ndenge moko kaka ndenge Afrique etambolaka yango tostopaki musique donc makambo wana tu bazoloba wana eza nango na nzela te batika polémique moto asi akufi omoni film esilaka te esili botika moto ase reposer un peu. C'est ça le grand problème. Mais makambo héros national soki tobani ba makambo wana tobanda na bavie wendo tobanda na bavie wana soki tabulei tokende na balwambo bango tu babeta musique po école de la musique ezali kale Jeff azali. Donc, ce baolinga ba na décorer batunyo soana parce que papa il était aussi élève de quelqu'un. Abete pas taboulé batutu ba ebiango. Comment yo siko bo décorer beaucoup le bo décorer per na été. Omonige ba o déconner batuana. Bon, ils en a cadre boulot na bango occupation. Tout ça qui na matanga yango to pesa ba mes condoléances to boya ki ba problème. Mutu akufa nanu. Mais siko yo mutu ba kunda enanu. Alors tango ba kundi mutu ba question mususu bo banda bona ko mosenga ka papi gene bon étant que babé masombo aza écouter plus ces derniers temps na peuple congolais ou loki moi plateau to solo li makambo parce que boni liwa ya vu beaucoup ba tu belé ba comprendre était beaucoup de jeux politiques et les kiwana na distraction na vieux beaucoup na ba sénat na bango na ba ministère na bango ba sali makambo mususu po ba tropier kaka libération du peuple congolais. Donc quelque part bon via Koufi bon Koufi na moment moko ya bientôt bon date moko symbolique pour na biso zaki date moko le 24 avril au multipartisme et banda qui na mboka na biso j'ai beaucoup le père tu Koufa les mêmes dates et perturba qui peut mito abatu normalement date wana ezalaki date moko prévu et politique anambe alias Joseph Kabila faut tamboul mais ça li qui vieux beaucoup le talara toko ignoré te avait na biso tout après ça idéologie. Non, cette question j'ai bien parlé na tango ben senga na soirée à hommage à vieux beaucoup. Je me suis dit on va s'arranger avec nos amis pour te recevoir ba artistes congolais oyo bazali en dehors et à politique. En dehors à politique cela veut dire tango ba betela ka Kabila tene to ba na poto to solo là to meka ko éduquer nation. Tout ta musique qui a des ordres retenus au sala pour créer la polémique tout ça ce n'est pas bon et moment wana nde to koyeba banani ba ko beta ka plus tard nanu le loté tout ça nanu atana moi ba 50 ans moko bo musique ko beta na potote et loko moko ba so ebate et c'était pour ver beaucoup non il faut to solo la maramwana bien avant baba na maram na bango biso boyu maram na bango te vous êtes au courant que avec mes amis on a décidé de libérer quand même ba massa mususu ba beta ka cabaret lokola massa na ngai Deo Brando abeta na ye pa jonga hein bateka kantaba azobeta na ye loisir ba futisa mutute ba vandi na bango ba répéter nga na mbenga ngo lokola répétition ba bungisa ba note na bango hein beaucoup man abeta na ye soki wapi donc cela veut dire babiloko na nyos to senga na combat on ne peut pas étouffer trop les gens vous comprenez toko tout fêter et ça lokola les loyo na yaka mingi na salogo de Kimani na kuti musicien moko bayaka moko to solo ka bonjour babé boni mais na moment moko so comme travail na biso to lo barana no ki massa part bosa na no makamba Congo na expliquer ki de grando expliquer batu nyonso ba monsieur to bazalaki wana sole wanga vous devez aussi dénoncer ce qui se passe comme nous combat eza ya mutute combat eza ya batutu et que ce soit musicien coiffeur ou chef d'air mututu azali na droit à l'obéla sujet en Boganae. Bon, je me présente, c'est Samir de la Plaine. Là, pour qu'on le blavé beaucoup, quoi. Pour bazo sane ba ima pour la médaille d'honneur ba PCV même pour nanga banakin pour tout le monde, je trouve que le vieux il mérite parce que papa il a trop fait
S'il n'y aurait pas eu Papa Wemba, on n'aurait pas connu les Kofi, tout ça là. À part ça, il était le vieux de tout le monde, il était bien gentil avec toutes les jeunes de Paris. Il nous a tous encouragés à aller se démerder. Donc on a tout fait, t'as vu, on était des jeunes Wesh d'ici. Tout le monde a vivre, tout le monde vivre. Aujourd'hui, on est devenus des grands garçons, des responsables, peu importe par rapport, mais c'est grâce à Papa Wemba. Et je vais revenir dessus. Par rapport à Bino Batubolo, Papa Wemba tiqué l'autre côté. Mais je suis désolé, on comprend. Bino a tiqué héritage à mon nez et à la musique congolaise. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est grâce à Papa Wemba que notre musique est connue vraiment, je sais pas, internationalement. Tu comprends, donc héritage ni bolinga tiqué la Bino Vuma, Bakinois. À part notre monde entier et les livres Nabiso. N'habité, attends mon bout, tu vas aller bon côté. Donc déjà, c'est héritage parce que c'était un Zaïrois. Donc c'est une fierté pour nous. Nous, dans le monde à Washington, dans le football américain, il faut faire beaucoup. En tout cas, on a personne dans la Zagina, c'est peu là qui trouve. Parce que dans le moyen que tu as un grand star et c'était un Zaïrois, c'était Papa Wemba. Donc pour vous, tous les gens, vous critiquez, je suis désolé, après c'est tout quoi. On a fait Mbote na sœur nanga Elvire Biasaka, Karine Biasaka, Césarine Biasaka, Nana Biasaka, Dido Biaka, na fait Mbote na Brunel Union en Allemagne, Champlain Union en Allemagne. Kitoko Dieu merci. Edingwe. Mbote na gata Belgique, Yomoro Yebi, Makiliba, Masalanga propre. Merci. Après sa point de vue na décoration premièrement ya Papa Wemba, pour nanga na moni que vie azo mérité yango. Mais dans l'autorité na biso congolaise, ba pesa ba médaille tant muto abomoyi. Tant muto kufi bo pesa médaille bon. Et à mon côté, il faut savoir propreté pour na yé, mais ils ont honneur na yé à sala biso fierté na mboko. Donc biso so net singai. So na poto dans idéologie la vie on a. Donc via pesa so ba courage, ya luka. Donc il faut perso, via na pesa so ba courage. Alors et l'homme so na loba pour na ba bien matériel, o via tirer le côté. Bon, wana muto batwa me placer au makambo za famille na. Donc initito lo bakao via tirer le côté o asali boye, c'est pas bien. Donc via ake malamu baleli malamu na bakinois donc to sepeli mais ngana na histoire mo boy na beta na yebisa même salanga papigen Wemba biso na yebaka tozaka ngai signé Poitiers ali sala to kena na ndako moimo we côté ya métro 4 na Placide Mundela tozaka na signé Poitiers là yeba ke signé Poitiers mo na papa Wemba Mundela kamwa donc abi papa no ministre azanani Andima Koute qui signé pour Papa Wemba po ayebi Papa Wemba depuis 83 donc il a un bon souvenir à Papa Wemba en tout cas VAP manakimia tout ce qui est polémique bateau a mieux placé on peut ça médaille bon doit sali bongo ba yebi le pourquoi mais c'est mieux ba ça va vient sur ba rambo ba ali déjà en vie ba jibé ba fali ba faire ba zo mériter ba biloko on peut ça médaille tant ba en vie donc te dis moi à quoi ça sert quand de boka ma ça n'a pas pu ba boka donc ils sont dans l'équipe émission parce que ça n'a pas si ba débat comme belé pour la vie donc plaisir à trop na pesi masalanga kisimoma les grands se doivent mbuta trop masalanga papigen donc yo na beaucoup de banga ezoma donc dans restera de toujours na pesi sou masalanga Benjamin Sumbu na Grenoble yoebi na sepeli masalanga papigen musa na yo ndenge tambolaka donc courage masalanga donc kolembate dans le kumo ya biso si na mirege na Toronto vient na kisimboma na bosanité donc vient na Jerimboma donc na bosanité na sepeli à tout masalanga kitoko. Bon, comme on a eu Kaungu Freddy, je répondre par rapport à la question de Papa Wemba mérité médaille toté. Mais moi je pense que pour Nangai, Papa Wemba a sali mingi na musique na biso. Au côté ezali positif, ya onde tozolo bela parce que ce qui le mutakufi balobara malamu na quoi. Donc pour Nangai namoni Papa Wemba a mérité médaille wana par rapport à la musique oya beti ezali ka musique moko te kezala na Congo ezali musique oya suivie partout dans le monde donc tout le monde ba témoignage ba musicien ba kufa na bango ebele na Congo mais tout le monde ndete na ba chelo ba CNN ezali ba américain ba lobeli Papa Wemba tout le monde na ba France 24 ba lobeli Papa Wemba bien que tabula il peut balobela ka mais dimension au Papa Wemba comme ça musique na biso na world dans le monde azaki mutu o a mérité médaille wana donc pour ngai Papa Wemba a mérité médaille wana mais pour la vie sociale il y a Papa Wemba pour na roloba ki Papa Wemba tiki et l'autre côté atiki et l'autre côté
wana ezali ba raisonnement ya biso ba congolais. Mutu akoki kokufa lelo asali vie na ye soki deja atiki bana oyo abokoli bana batangi basisi bakelasi, donc atiki eloko moko na vie na ye. Le reste ba bien matériel, est-ce que ngala koki koyeba so papa mbazala ndako na kisenso, est-ce que nakoki koyeba so papa mba so mandako na Suisse, donc pona koyeba il faut dans la proche ya papa wemba. Moi je pense que totika ba spéculation totala eloko nino papa mba sali na musique na biso ebimi na ghetto ekomi musique mondiale. Donc namoni na suki ya me na kopesa mbote na lili makaya ya ma femme légitime quoi. Suki wana. Ouais, je m'appelle Migler Thierry Ngouma. Donc tout ça tout les gars papa, tout l'appelle Rodrigue, on est là. On parle, on cause, on pleure, papa, toujours. Au matin, on a une sécurité, quoi. Donc, tout ça, nous, pendant 42 balobaka, 40 jours. Donc, papa Wemba, il mérite vraiment la médaille, parce que c'est pas Mouto à Koufi, ça, Kingandi, tout le temps, on va combattre, hein. Mais c'est papa Wemba qui est mort. Les gens, ils ont compris, c'était qui, papa Wemba. Et il est qui, parce qu'avec ses chansons, tu comprendre qui est Papa Wemba. Il a révolutionné toute une masse. Regarde tout ça. Poté Tondi, Lélo. Tondi, il y a plus de millions de gens, ils sont à Paris. À l'époque, il n'y avait pas. Papa Wemba était, voilà, révolutionnaire. Et regardez, aujourd'hui. Papa Wemba, je ne sais pas s'il y aura un artiste comme ça. Parce qu'ils sont morts. Avant, Papa Wemba, des grands prêtres, il est passé par et tout, nanani, nanana, mais c'est Papa Wemba qui est mort. Donc là, on est pendant 40 jours, on va pleurer Papa Wemba, on va s'habiller pendant 40 jours, on va s'échanger tous les jours, comme moi aujourd'hui, je vais me changer, je vais enlever mes goûtins, mes trucs, et nanani, demain je vais mettre n'importe quoi, des crocos, oh nanani, nanana. C'est Papa Wemba. Donc, des grands prêtres. Je suis en deuil, malgré que je suis en blanc aujourd'hui, c'est par rapport, il est enterré, il est là, et tous ces gens-là. Tu vois, donc, on s'en fout d'héritage, Yango. Héritage, regarde tous ces gens, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Regarde, nous, on est... Et à l'époque, moi, j'avais 17 ans, il n'y avait personne, j'ai 43 ans. Il y a 23 ans, 26 ans plutôt. Et j'étais là, il n'y avait pas de gens, nanani, nanana. Et on régnait où? C'est M. Jacques. Merci. Ouais, moi, c'est Iguestar Didi. Bon, là, on est là à propos de l'écho. Si on me parle à propos de... Papa Wemba. Papa Wemba est un grande artiste. Hein. Abbiamo perso un artiste comme Papa Wemba. Papa Wemba è un artiste international. Adesso sto parlando di quelli che ha lasciato. Quelli che ha lasciato. Cosa vuoi dire? Na lingale laxi biloko oyatiki. Tutte le cose di questo mondo c'est des matériel, c'est des vanités. Donc inutile tobomana tikinini. Jésus n'a biso kutu de Nazareth atika rien. Alaksa bisoka amour, parole, récite, victoire. Tolingana, batikela biso liloba eleki na bandaku. Eleki tout, eleki ba palin, eleki ba bilamba, eleki ba nini. Papa mba asali vie na ye, aboti bana na ye, a fondé famille na ye, a fondé non na ye nde baloba na Bible, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc dans tout ça, que son homme repose en paix, boti kabiloba loba, on est là, la vie continue, après 42 jours et Kozala, ça va se passer, donc je remercie à tout le monde. Odato buongiorno, buonasera, buonanotte à tout le monde. Andiamo tutti avanti. Andiamo tutti avanti. Frampo, dobbiamo fare un nuovo disco di rock and bonda. Rock and roll. Questo c'est di rock
Ken Roll. C'est du Rolly Liston. Bon, je salue. Awa Wage. Na pirve nanga les gangsters. Blanquiste Makambu place aux Ali. Bon, clan franchi. Motebele. Ok. Socrate Mayinga, monsieur Crocodile, prêtre de prêtre. Si vous pouvez boy mais ils ont bon. Si on a une sola di combat beaucoup na sola on a mukuse beaucoup pour nanga avec un style nae o lem susto imaginer qui te goya un style à la sap a créer qui style nae moko boy akuta ki bat parola tana poto pour les raya kuta ba nyarka kuta ba modogo mais l'air ya révolutionné yango et kenda bien to soit style on to adopter yango so le to benga ni ba monsieur Crocodile muso mi pesi kombo yoji muso ma chuda muso ni ne ka to ka ba kombo c'est ponaye alors mérite wana ya héros national molobini ni titre wana ya héros national est-ce que mérité bon ngana éviter comment ba ko pesa motu titre honorifique ya héros national na éviter c'est par rapport à quoi ngapo nanga beaucoup lali un grand musicien un grand artiste une star de la chanson congolaise oya sali ke lelo lem su Congo yeba na partout tout le monde même na deuil nae mais ya ba titre wana ya héros national en tout cas ngana éviter ngana ko banda ko boya yango te pe na accepter yango directement te nga ba clarifier ba me ka ko yebisa biso ba éclaircir biso pourquoi héros national parce qu'avant lui il y avait des musiciens après lui il y en aura toujours mais il a mérité yango par rapport à quoi il faut bien expliquer dans le biso batu de bossons que Papa Wemba aza héros national par rapport à ceci à cela mais ce qui veut expliquer biso yango te neti ngaboye naza dans l'ignorance ngana ebika c'est un grand artiste c'est un sapeur c'est un musicien c'est un grand chanteur donc ngapo na ngaba biloko tu ya musique na pesie ba gloire nango a mérité yango mais titre honorifique on a besoin de ça y oya héros national ngana za na contre motuté naza na contre beaucoup te et comment naza moto mutako boya te déjà si toi na mission moto benga vient na poto zaika yé le reste benga na bakomo na bango emene ya malembesha mais yeto benga evie beaucoup donc a mérité ki babilo ke belé doto benga evie to lingaka ye azape moto asola na batu bien mais ngai po na nga titre wana bino moko kaka ba journaliste média boya vers biso bo expliquer biso c'est par rapport à ça wana nga pe na malisolo ba bana nga ponga na bota do fone expliquer bana nga ba ko poser nga question yo poser nga na yebi na nga ndi na répondre te héros national to yoka Lumumba batu ba combattant musu ba boya ka pourquoi Lumumba héros national Kabila ba combattant musu ba boya ka pourquoi Kabila héros national mais mon bout ba héros nationalité ba musu ba mituna ka pourquoi azate mais Papa Wemba komi na kati wana siko fuba tu ba mituna pourquoi Papa Wemba donc pour na nga en tout cas na yebité ndé na ko accepter les yango sans parti pris ni contre ni pour mais en tout cas il faut voyer la biso na no explication moko claire bon nga pena manda ko lobango même na ba média boyeke Papa Wemba zali héros national mais dans l'instant en tout cas nazana ngana eloko na ko répondre bien par rapport à ça merci biso bon moni babilo ko aneza kaka ça c'est la quinoiserie waneza ki congolais vraiment pur sang yo vanda na poto soit na muto ana rien ana le côté comment vous jugez muto ana le côté beaucoup la tika rien par rapport à mais papa m'a tiki œuvre un artiste ne meurt jamais papa m'a tiki atiki ba œuvre le lo c'est ba ça c'est mes ali ba sokoda na kisasa ba partout dans le monde mais c'est ça les œuvres qui comptent papa même ça artiste un artiste ne meurt jamais atika rien par rapport à bazo juger na banda na bilamba na bana ce qui 30 et quelques banda asana ndako papa m'a gina aki SDF Papa Wemba asana ba evro ko laisse bana et de génération kaka lem suba pays muteza na ngole mususu na ba désordre so ba tie ordre ni to kana poto ba sasemba joni ba kanyaka ba par na ba gâteau na ba evro ba sala papa Wemba c'est un artiste comment tikaria par rapport à nini bazo comparer na nini balinga ba mona ba immeuble moko signé beaucoup bien ba ferme moko boya Papa Wemba za Papa Wemba azala ki commerçante lusaki va na tika ba chambre froide Papa Wemba tiki ba disque dokola tiki ba chambre froide Papa Wemba tiki ba chanson donc mutu ko comparer nenga zali Socrate otika ba kroko ponga na sana ba kroko merci beaucoup ouais comme on a eu Pitcon Sakala leki ya Papi Kanza mais na koloba boye pona ngai je remercie Papa Wemba na nyoso sali pona biso pona musique na biso
wana pena na sepeli nango mais Papa Wemba azali héros nationalité pona nga avi nanga Papa Wemba za héros nationalité azali icône ya mboka mais héros national pona ngai en tout cas pona nga personnellement yango te donc to bongisa ba mot na ba phrase Papa Wemba za icône ya mboka ça nandimi c'est mon vieux mais héros national te photo yeba héros national la kisini icône pesa nini donc to ça la ba différence pona nga pona ngai Papa Wemba negi batu bazoloba Papa Wemba tiki rien te Papa Wemba tiki richesse monene d'abord na kombo na ye donc kombo ya Papa Wemba eza eloko moko soki basaleli yango bien et ko kende bien Papa Wemba azalaki commerçante Papa Wemba ayemba ega ko yemba na voix na yoana sikoyo donc batu ba exploitango très bien et ko bota biloko ebele kombo na ye c'est tout pour nanga on a koyebisa bino eloko moko boye donc nazopesa témoignage oyo nga nakutana nango et puis chance monene nakutana nango nakutana na Alpha Blondy ezalaka na Joinville les Ponts banlieue ya région parisienne Alpha Blondy to yambani nga na ye Alpha Blondy atuni nga yoza muta mboka nini nga na bino nazali Congo démocratique Alpha Blondy mbala moko a lâché ngai ayebisi ngai petit frère vous avez un grand chez vous tant ayebisi ngai que nous avons un grand chez nous nga na mutu nga nazalaki sirke tanga bongo na mutu nga nazalaki sirke nazomona ba Franco ba Rochero ba Pepe Kale madini ayebisi ngai Papa Wemba donc salanga malili na nzoto tanga ayebisi ngai que donc tozana grand kombo na ye Papa Wemba isalanga malili na nzoto siko tango to kabwani nga na ye na ndenge na kendaki donc mutu ezo baluka ngai donc ngamo na yebaki te degré wana o Papa Wemba zalaki nango siko mutu aza koyebisa ngango Alpha Blondy donc en tout cas wana souvenir na tikali nango yango wana na mutu nanga donc Papa Wemba c'est un grand je crois Bolandi no comment to yebisaki bino yango wana biso toza vraiment na makambo koloba mingi te petit Angel Makaya je crois au Sepeli Chai Tambwe De Gaulle Mopondo au Sepeli yeba benga kaye Mobutu Mobutu Guillaume Kimfuema bokanga kombo wana bien Guillaume Kimfuema Mobutu tout ce qu'elle a causé la branchée Gisèle Soki Kano Kaka Gladys Ndoka la grande dame solution et respect tout zala de la nation nabi ke ya malamu ezoya musala biso yango wana toko bandaka ko fuyer po nga nazalaka mwana ngaba lik makana ki merci to soki